Ma mission TV, le miroir du monde. Moi, Mboka Kimbuta, tu es comme gouverneur. Est-ce que vous avez une commune à Kala, moi, dirigée par moi, Mboka Jean-Claude Kadim? Ils ont un bateau. Oui, que les commune, ils ont un problème, c'est déguerpir la commune, bazongisi bango, basali mais oh, ce que tu as malamu que l'État a foutu la terre, pour l'État, ça ici, il y a des colomabili. Mais Fatia Rubina Bisso, il y a les bossos, cheval de bataille, il y a un état de droit. Et c'est que l'ambo qu'on a besoin de changer. Mais bien que les alliés clairs, ils ont que clair. Au moins, ce que tu as dit, c'est que tu as dit, Renatel Satouane. Renatel Satouane, tu as dit, candidat pour Nani Liboso. Parce que dans la période de Renatel Satouane, tu as dit, candidat, tu as dit, président fondateur, Mobutu. Pour Mobutu, tu as dit, tu as dit, le pan est commis à Biso Banso. Mais Liboso, tu as dit, Mobutu soit décidé à dire, le pan va Flavien, va commis à un bureau impérial, et comment. Ata sa mukanda za ate mekokoma Renatel dictature azwa isika wana ndengo wana bourgmestre soko ta na kati ya mibeko okomona ke likambo ya mabele bourgmestre akoteka mabele te eza défendu par la loi gouverneur akokoteka mabele te seul c'est l'affaire foncière nde azali na ndingisa ya koteka mabele pe ya mibale mibeko yango moko oyo bato bazali kobuka ya misatu bato nyonso baza kosala makambo ezali nano bazuzi oyo balingi kanyaka mingi. Mais bon ça tant que tu as opéré le pango fêlé oh non déjà le pango ezali na okutu yanga te mais to sali mikanda amongi mikanda za mabe ya sali nini a coopérer na magistrat a coopérer na juge a coopérer sur na procureur libana ya kosomba a kopesa $300,000 a kopesa $500,000 ayebi nga kuna na zona ka 150,000 to za 50,000 asundo le bango batika na mikuma ba dossier ya kenai akoli ya ko ya moto ya muninga bapesi bato carte moko babi carte wana kosécuriser badonné nyonso mpona makambo lopango na kenda na vérifier biloko wana eloko moko te eza na kati ezaka carte lokwa nde toaka lokwa na carte de lecteur lokwa bacarte nyonso tu eya na donné moko na kati te mais eza na basusu mpe na kati ya justice na biso oyo bazali na mayele ya mabe oyo bakoma koprofite na ndeni nayebi ke ndeko Flavien na mayele mingi te bana bozwi mingi te mais ndeko aza na bozwi so nazwi mwa kanyaka epa na ye nayebi ndenge na koflue ndeko Flavien nga namona koma greffier azwi dossier original abombi na mboka na biso toza na problème makasi na eloko wana pourquoi toza na baconflit okomona ngambo moko ministère ya affaires foncières nationale edesidaka okomona ngambo moko ministère ya provincial eza kodeside okomona mpe bagouverneur ya bamboka neti na Kinshasa bagouverneur bakomondi ye bango bakolo mabele bagouverneur bakolo mabele te est-ce que gouverneur pas que nous ça la démolition il faut azwa ndingisa na gouvernement central mais comment on a l'auto là tu comment on est na Kinshasa mikolo o bakobuka bato andako kota kibomango na ndingisa na kibomango to mona ki emoko général Kasongo est-ce que général Kasongo azana kati ya makambo wana il faut azwa instruction côté mosusu koyoka mawa comment yo zalaki bourgmestre lobby okomi ministre soki député provincial makambo oyo ya koteka mapango eza ya yo te mutu soki aza na besoin ya kosomba député okomoteka mapango mais likambo wana ancien bourgmestre ya commune ya Maluku aza na nsima na yango. Ma mission TV, le miroir du monde. Émission population to le bakao ezali parlement babola parlement na bino to yambi po na bino na loboko na nga ya mobali to yambi mwana mboka Serge Étoile Kassanda éditeur ya journal Les Bouclages mbote mwana mboka mbote ndeko Flavien bouclage pona ko bouclage pona nini bouclage na bon bouclage ezaka pona ko luka information ki ozu information cerné yango oye na ngo tango zo bimisa ngo ebike information oyo ezate ke ya gauche droite oza pena objectif na eloko zoloba donc mwana mboka Serge Étoile donc azali patron ya média na yeto bengi journal Le Bouclage éditeur ya journal bon voilà na ngambo mosusu tozali pe na ndeko na biso Herman Tumba ye éditeur ya les grands juges mwana mboka boni malamu ndeko Flavien boni yo malamu grand juge yo komi susu na kata justice atako tozali na bandeko na biso bazali avocat magistrat yo po komino pe juge na éviter te oyebi makambo nyonso toyi kosala na mboka il faut mituna biso juger yango nanu po ebimisa bolamu moko alors nako landa lolenge wana nde na lobaki te pona panda sango nango malamu na jugement nyonso ya malamu il faut nasala eloko wana nde yango wana omoni yango lelo eza matondo mingi mwana mboka nanga mosusu tozali ndeko na biso Jean-Paul Lesambo
vous avez journaliste indépendant plus à s'exprimer dans la question juridique au Italie to koloba makambo Italie justice amboka ninga la paix moi passer boni ndeko Jean-Paul malamu mwana mboka Flavien merci pe matondi mingi na ndenge obiangi biso na plateau na voilà bandeko balandi to ko beta masolo na auto lobi pona nini boela ni ya mabele na mboka na biso Congo bandeko balandi to banda na ndeko na ngai Herman Tumba ozali mopanzi sango na ba conscience sali lelo makamba mapango makamba kuwela na et comment même l'état comme ko botola kuna sengeli l'état bateka musu ba même l'état na justice na ko mi rappeler dossier maman Élysée Dimanja peut-être akola na ngai mikila poto to pe pa babuka kanda ko ne awa na Tex Africa mais afunda l'état bazongi sambongo donc okomona makambo ekoleka to mona ba même conflit mapango okolo baboni. Bon, merci ndeko na mutuna na yo. Conflit ya mapango na kati ya engumba na biso ya Kinshasa, ya mabele nyonso ezali na kati ya Kinshasa. Ezali d'abord eloko ya liboso ezali kozanga koyeba nano mibeko. Pe ya mibale mibeko yango moko oyo bato bazali kobuka. Ya misatu bato nyonso baza kosala makambo ezali nano bazuzi. Oyo balingi kanyaka mingi. Po okomona ndeko moko aye na sima ndeko mususu lobi aye kotekela lupango na ye pa ya mutu mususu parce que mutu moko aye kopesa misolo likolo nango yango ba conflit wana il faut persister mais ndenge nini toki koluka ko sala po ezalate po l'état ye moko aza kopesa mabele ye moko ko ya koteka mabele na batata zomi bazoyela mabele moko po na nani l'état mutatekaki shiko tokoloba nani l'état d'Azali moi ma chef coutumier ba comment tu vas pango na joindre l'état d'Azali moi le conseil même ma chef coutumier ba comment teka mapango ba bi les sous-sols à partir à partir l'état alobi kuna pe sous musabi est-ce que yo tanga ngo malamu na habiter le pe ba chef coutumier ba teka mapango mais eloko ne saka lelo makamba conflit foncier conflit mapango ezala mingi ko bakisa na o ndeko Jean-Paul plutôt ndeko Herman Tumba ucho bakisa ndeko Herman Tumba aza vraiment na raison. Omoni lelo yo nga na ye na sombi lopango na nga bonne et difforme na bandi ovanda tamso na kei na nga mobembo na tiki locataire omona locataire ake asali si certificat mususu likola certificat nga na zalaka nango pendant nga na tekate pe boke na justice lokola aza na mbongo koleka nga moko lopango ako isinga baboto linga lopango nyonso eza po anini justice ezo tambola nanu mabe pe na bato oyo batia ba fonctionnaire ya l'État bazaka na ministère ya affaires foncières na trichement ya ba CTI na bango ba commission foncier mingi baza bata gauche droite ba osala musala vraiment na ndenge sengeli te bazo aider population te yango na ndenge lobaki na introduction na yo soko kena ba cours et tribunaux okuta ba procès kuna c'est 100% mona 80% on gebe kuna mo leso ba juge na ba ngope na kata libenga mais ba osala tango tamoyo ba opesa le pango fele ono ndeza le pango zaki na okutu yanga te mais to sali mikanda amonge mikanda za mabe ya sali nini a coopérer na magistrat a coopérer na juge a coopérer sur na procureur libana ya kosomba a kopesa $300,000 a kopesa $500,000 ayebi nga kuna na zonaka 150,000 toza 50,000 asundele bango batika na mikumba ba dossier ya kenai akoli ya ko faire moto ka muninga ndeko Jean-Paul yo zali spécialiste ba question juridique hein toki koloba ozali juriste vite to kobenga ondeni ozali mopanzi sango ndenge bato bayiba yango na makambo eteli mapango ya solo ekosali makana mboka na biso za bandikisa ya ba conflit mususu na mboka na biso na bité soki pe ozali pe même constant oyo ndeko Serge asali na ndeko Herman asali na otali ba conflit surtout na otali mapango to mpe mabele. Merci ndeko Flavien na banzi naza na likanisi be moko lokola bango mengana ko manyola ngo mwa ndenge mususu ya liboso na kati na mboka pour que toko kwa kuzala na makambo efandi ya liboso esengeli na biso ke bakalaka to bato ya mayele basali loko babengi administration ya malamu au moins na Congo eloko ezoboma biso mingi eza administration soko ke même lelo na ba circonscription foncier okomona mingi baza na tilo babeta adaptilo okomona mingi mikanda bakostiango facilement encre correcteur pour que ba changer kombo babongola or lelo na mikili nyonso tout bato basi bapusa ina ndenga maila administration échanger zui forme mususu po ekopona kopikosala te ba sécuriser ba document oyo ezali officiel ya mboka mais lelo soko te na mboka na biso document moko ekoza na 10 personnes parce que ezali document moko sécurisé te c'est-à-dire batie ba garde fou te pour que document na moto muso akota na accès nango te tomona lelo na kati ya ministère affaires foncières tomona bakutiela biso eloko moko soit disant soko sombi mwa carte moko boye ekobatela badonné nyonso tu ya makambo tosali ya lupango na yo c'est faux parce que na kati eloko wana ezaka na eloko moko te
et ya mibale ndenge ndekeroma na ba donner ndenge bazui ba donner je crois carte biométrique carte biométrique moko ba pesa na faire foncière société moko za na kati ya ba siège ba faire foncière okomona ba pesi ba to carte moko ba bi carte wana ko sécuriser ba donner nyoso pona mambolo pauna na kenda na vérifier biloko wana eloko moko teza na kati zaka carte lokwa ndeto akaloka na carte de lecteur lokwa ba carte nyoso tu et ana donner moko na kati te et ya mibale ezani bande kona biso bazuzi ba comprenant que l'administration ne fonctionne pas et que na niveau ya ba circonscription foncier moyibi ezali bango pe basani ba profiter de l'eau wana tokolo bateke justice ya mabe eza na mboka na biso to na justice ya malamu mais eza na basusu pe na kati ya justice na biso oyo bazali na mayele ya mabe oyo bakoma ko profiter na ndeni na yebi ke ndeko Flavien ana mayele mingi te bana bozwi mingi te mais ndeko aza na bozwi so na zwi mwa kanyake pa na ye na yebi ndeni na ko flouer ndeko Flavien nga na mona comment greffier azwi dossier original abombi ya dossier ya mutu pe a transmettre yango na parti o mosusu po parti o mosusu ta bakoma na justice bino azangi document tel document na loko zangi okokwea na leta aluka boye document zato na dossier to senga kinto kande greffier sa zwa yango agrisi yango moto mosusu alors biloko biso greffier ale mbongo ale azwi kanyaka biloko biso wana eza kosala ke mboka na biso ekende liboso te e ya misato ezali likambo ya koyeba ba attribution ya moto na moto na mboka na biso tozana problème makasi na eloko wana pourquoi tozana ba conflit okomona ngambu moko ministère ya affaires foncières nationale et décidaka okomona ngambu moko ministère ya provincial eza ko décider okomona pe ba gouverneur ya bamboka neti na Kinshasa ba gouverneur ba komondi ba kolo mabele ba gouverneur ba kolo mabele te makambo eteli mabele ezali na affaires foncières topé na bato ba ko attribuer mabele to na ko changer ko affecter yango to ko désaffecter yango ezali plus na ministère habitat eza ba ministère mibale wana ya minene nde esengeli ko sa makambo wana mais biso leo ko vanda o ya démolition dans tel coin est-ce que gouverneur pas que nous ça la démolition il faut zo ndingisa na gouvernement central mais comment na leo to ladi to komo mona na Kinshasa mikolo o ba ko buka bato andako kota kibomango na ndingisa na kibomango to mona ki yemoko général Kasongo. Est-ce que général Kasongo azana kati ya makambo wana il faut azwa instruction côté mosusu wana dossier mosusu donc ezali makambo mingi ndeko Flavien na kati wana ndeko Serge na moni ngo bakiselo ko na na mikanda wa ngai nazo kende ka na même lancé que ndeko Jean-Paul Esambona Choloba omoni poto pese exemple vraiment ko bakisa lelo ko mwa malunga likolo loko ya lobili susu comprendre net lelo Renate Sat azo welana na entreprise moko na Congo business bazo na mabele Renate Sat bazo na mabele kuna na commune na Maluku bazo na mabele mais ebandi boni Renate Sat yo espace na yo eza 60 ar yo lingwa empiété tina na 75 ozwa 15 ar ya baninga musu basomba na ndenge na bazape na mikana ba certificat makamunyoso pendant que na babambu o nzama sana na mukili na be calcul kabola déjà nous laxike bino bosuki awa biso to bandia nyoso na pourquoi ezaka rabat bazo comprendre le côté non société mosusu angazo lupango ndengone mosusu Renacelta ça yazo lupango ba privé pe lupango ngo za privé ndenge nini parce que ministre ya faire foncière dans son temps andimaki ke ba lotir ba tibisika wana yo ozo fana neti Renacelta ezana mboko yaza superficie kombe yimo mapango na ye Renacelta tsika ba tchaba ba station terrain na bango wana bango bazana 60 ar Congo business aza na 15 ar na ye baza pe que tu as kokangamaté bango baza na village bolingo 1 à 2 et si comme ministre affaires foncières andimaka ba vandi sabato bato basoma bandako ba fanda wana asigna na arrêté mais ministre des affaires foncières provincial atinda bato bakende kobuka ba panza ba fanda kuna pendant bazana ba titre provincial atindi oh il y a décision nationale ya national bakende ko panza yena gouverneur à ville à Kinshasa bakende ko panza ba baza kuna ba bandaki na gouverneur Kimbuta et lelo pe komi na gouverneur Gentili pas succession totale so mais mibeko Gentili ngobulation to koyeba mais dans Kimbuta babuka poto mona ba démolition ba site mingi ba démolition ba site wana orchestré par nani ex gouverneur pardon ya commune wana Maluku lokola ba ba tamso ba intérêt na bango quelconque le dans l'assemblée provinciale tamso na ba intérêt na bango quelconque na moni hermana osenga maluba omoni ndeko Flavien Likambwana ezali oyo ko sala pasi na kati ya mboka na biso et puis mutu nyonso azali na motema ya koyoka mawa comment yo zalaki bourgmestre lobby okomi ministre soki député provincial makambo oyo ya koteka mapango eza ya yote mutu soka za na besoin ya kosomba député ko mapango mais Likambwana ancien bourgmestre ya commune ya Maluku za na simana yango
gouverneur ya ville aza na sima yango nyonso kaka po bateka lopango wana eza ya société oyo ya Congo Business. Or Congo Business mikanda nyonso asombaki yango pa madame moko songolo il y a 10 ans mikanda nyonso d'ailleurs madame Tomi Tambwe voilà Renata Sat yé moko azata na mukanda moko te ma journaliste vous avez un problème dans autant oza indépendant o éditeur azata na mukanda moko te yana ko tozonga na sujet na biso ya makambo mapango oyo bino baéditeur basujet ezanga bino te ka maloba toyeba ndeko Jean-Paul Lesambo ndeko Flavien omoni na mboka na biso esengeli te tomeka kolamuka tozalaki na mboka oyo na régime oyo koleko ezalaki kokambama na mwana mboka Joseph Kabila Kabange lelo tokomi na ntango ya Faci alobi na biso ya liboso cheval de bataille na ye komona ngo nini état de droit esengeli na mboka na biso to changer mibeko ezali clair ezokoloba clair omoi soko totali likambo bango babia Renatel Sat wana Renatel Sat azana mokanda te mpona nini ya liboso parce que na période Renatel Sat azwaka mikanda wana azwaka esika wana président fondateur Mobutu azaka ye moko nde kolo lopango lelo lopango ekomi ya biso banso mais liboso ezaka Mobutu so a décidé abi lopango ba Flavien bakomisa yango bureau impère ekokoma ata sa mokanda eza ate me kokoma Renatel Sat azwa esika wana ndengo wana elelo nde toloba ti toza koloba na moyo nde toloba na platono Renatel Sat aza na mokanda moko te c'est-à-dire yo pesi donner mosusu ngolo bakeno tango Mobutu azaki kopesa bato mapango ata lopango bato ndengo wana lopango wana ezaki ya Renatel Sat ti lelo yo bazana nakopesa exemple moko mwana mboka Kimbuta oti kolonga kala mingi te comme gouverneur est-ce que oyebi ke commune ya kala mo eza dirigé par mwana mboka Jean-Claude Kadim ezala bato oyebi ke likambo ya commune eza na problème badeguerpisaka commune bazongisi bango basali boye mais or soko otali malamu koyeba ke l'état afutelaka te pour l'état eza yende kolo mabile mais comment l'état esika ezaki c'est pour dire quoi c'est pour dire quoi lelo na mboka na biso locataire mabela bato yango na lobi boye ko Flavien mabele mingi eza na mboka eza ya l'état mais l'état ye moko a se substituer na commerçant c'est-à-dire gouverneur à côté ka mabele mais azara ndingisa te bourgmestre soko te na kati ya mibeko okomona ke likambo ya mabele bourgmestre akoteka mabele te eza défendu par la loi gouverneur akokoteka mabele te seul c'est l'affaire foncière nde azali na ndingisa ya koteka mabele mais soki eza affaire foncière ndenge oti koloba bopesi ka mabele ya Renatel Sat wana oyo kino espèce ezali babisa lopango ya moto balingi bazwa susu environ 60 bazwa susu 15 ya bandeko mosusu mais affaire foncière tina nini tina faire foncière ezali parce que on a tout à 4 minutes bon chacun 1 minute à Serge parce que alors on a ngana lo bande Renatel Sat tozo comprendre te motivation ni bazana ngo bino bozo affaire foncière siko akokata makambo affaire foncière ministre ça loba mokanda yango ndeko Flavien lokwa tozo étalonné par les moyens temps en fait temps ya au moyen to kota na profondeur ma mingi ba document so ezali affaire foncière ça kata mabele oyo Congo Business somba kolo Congo Business comme on madame oyo Madame Koy Okale, Brenda, DG entreprise à Congo Business, Somba Yango et pas Madame Kultumi. Ça fait 10 ans qu'à son mélo qu'on a pas dans Mikanda et Nyonson. Mais pourquoi autant à Bakombo et à bateau, parce que parce que Ndekopol pas on dirait à Outiko le Balikamo que non, Abi Babokumès, autorité urbaine, Batu côté car le pan hôtel, so ya le pan à moto, so ma belle à moto, côté car le pan wana. Mais so que qui va take la le pan wana, ya on va confirmer ma pango. So que les par exemple que non Bokumès moi take comme ça na qualité. Te bu wana au moni madame Kultumi tanga take le pan wana, tanga sombara. A sombara baboka chef coutumier. Chef coutumier a take la le pan wana bonne et difforme, il pas céder. Comme on ngavu comme mabele. Ah d'accord. Obi chef coutumier take. Ngavu comme mabele. Ndeko parce que toujours comme na suka. Makambo moko tuza koloba wana okomona soko landi na sima makambo wana nyonso koyoka mutu moko azui commission ya ba chinois moko bo quelque part aya abibisa misolo ya kosomba wana et c'est pourquoi ba ko créer ba désordre oyo sala malelo net na ko en tout cas sujet ça vraiment lengi to continuer mais ndo pakistanais belé le centre ville zo somba na batu belé so tale lo ba indien ba chinois ba ko somba ba espace presque na centre ville à Mobimba on a très à somba eloko même si matériel 50 ans ndo pakistanais le bango ya batu il faut ezala na ba norme oyo zali
ya malamu mibeko epesi na ye komona yo mokolo nango soki opropose ngai tosololi esombami tokei epai ya ministère ya affaires foncières to légaliser ba mikanda na biso makambo esili metango ba indien ba libanais na ba kondi mususu ya mboka oyo baleka kala baza koteka au-delà ya mapango comme problème. Alors ndeko Jean-Paul tosuka na peut-être parce que tomona suka alors likambo mapango oyo toko retenir ni na bakare réalité ça tenait bango soulever parce que il y a des spécialistes à la question juridique hein na kabo parce que tout le monde l'état a réquisitionné le pango mabele et comme yaye bon biloko e m'a pe mo mbutu na habité toki ko retenir ni na ka oyo de conseil j'ai soulevé il y a Renate ça na business ni Congo business bon na habité parce que toujours ka on de quoi pesi bon il y a liboso esengeli na biso ndenge toro na lobaki ne bandeli moto na moto ayeba ba attribution na ye c'est-à-dire gouvernement provincial ayeba bisika pouvoir ne bandi na sika esukeli de même que le gouvernement provincial il faut ayeba kazali chapeauter likolo na ezali na ministère ya affaires foncières mais na kosenge eloko moko na koloba lelo na bandeko bazali ko utiliser kombo ya mokonzi moko pour que balatisa ye chapeau wana ya makambo o etali Renatel Sat na Congo business ba arrêter nango parce que azali mokonzi ya mboka oyo azali moto ya mapinga asalaka commerce te moto ya mapinga azalaka na société te moto ya mapinga akotaka na kati ya makambo akanyaka te lelo bakotanga kombo ya général Delphin Kaindo na kati ya mikando tu batangi ya kombo Delphin zate aza ni propriétaire ni acheteur ni vendeur yango lelo lokola bandongolo miso bayoki ke na mikolo ya mokonzi mboka ko bouger moi moke ba poste en armée balobi siko tozwa Delphin Kaindo to chaye na première position nde basaraki na Maniema Union na wa kotanga kombo ya général Tangofo na baloto lobi ke tokotika lisusu te tokena ona suka soki bolobi ke bino bokubotola mapango bokubuka mapango tokosala pe ba collectif oyo kozalake na Kinshasa tokomo telemisa bato po soki olingi obuka mapango ezali na nzela te tokotelemisa bato Ndeko Jean-Paul Esambo ezali sengo mingi nazo rappeler ozali spécialiste ba question juridique ozali pe moto Mopanzi Sango journaliste indépendant na makanisi na yo mais en face na yo pe tozalaki na ba éditeur mibale Ndeko Serge Étoile Kassanda éditeur ya journal Le Bouclage merci na Ndeko Herman Tumba éditeur ya Le Grand Juge merci na bazi sujet à société pour la ligne boelani ya mabele na mboka na biso bozoka baka ezobima automani sujet ko lobi ba biso benga ndeko lovenga pe koto ba boto linga lopango ndeko vin to lobi ete to ko lobela mboka ozali émission babola émission bandeko bazana pasi oyo na baka onde émission na bino sika tokutana ka bolandi biso merci mingi bolandi biso à travers le monde na ba continent nyonso en direct à partir ya ba antenne na biso merci mingi na bandeko bolandi biso na Afrique mobimba na Congo pe na ba province nyonso pe na Kinshasa mobimba bolandi biso tokutana lobi na basolo sika na mona musala population de Kofafe matondo. Ma mission TV, le miroir du monde.